Mbote na bande konyo surtout obo sepela na chance nza simo sale kinta bana bula fia mama fia catalogue en tout cas et bela bambote bisika bozwami bana poto bana Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola pe lokola et bela bambote bisika bozwami merci les sousou na boss de boss babi yende bisika masole vandi John Sima en tout cas papa nanga yonde kaka wumela bisika bozwami merci les sousou na bande konyo surtout oyo équipe na biso o tozana bango na kati ya vérité universelle TV on dit makambu donc babi na kati vérité universelle et loko moko ya kobata mezate nyonso tu ya nkuku eza na mposa ya nkuku eza na mposa ezate o ya mposa ke na nkuku non c'est faux donc biso eza vérité universelle TV donc vérité na vérité merci vraiment merci na bande konyo surtout bisika bozwami merci na Cordon Salomon Mboma merci lisusu na réalisateur David Nyanguna merci na bino nyo surtout tozwami bongo na pasteur na biso boyebi ebele pasteur na biso boyebi ebele na kombo ya pasteur Valère boyebi bingi tozana ye awa sujet na biso ya lelo eza tolingi toyeba ndenge nini muto ko bima na ndoto ya mabe tango lali ozolota ndoto ya mabe ko bima na ndoto ya mabe ndenge nini ndenge papa siko ako expliquer biso. Bonjour pasteur. Bonjour Serge Chance, merci beaucoup. Boni ba santé à décembre 2018 ipo tozokota ya 2019. Par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui se passe, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pasteur Sige na biso ou mutuna na biso pour lisolo tozana ngo lelo na site na biso ya kitoko batu balingaka vérité universelle TV biso to bombaka te to lobaka polele mutuna na biso eza oyo bande ko balingi bayeba ke ndenge nini mutu akoyeko bima na kata ndoto ya mabe pendant mutu alali azolota ndoto ya mabe akoyeko bima ndenge nini lokwa yo oza David oza nani kombo na papa na biso bande ko Joseph oza Joseph vraiment bande to na ebite so ngana comme Joséphine nde na vandi mufanzi expliquer biso. OK, merci Serge Chance. Bien-aimé bolanda biso na bokebi oezali télévision en vérité. Peut-être ozo souffrir mingi depuis un bon moment na bandoto amabe. Ezo nyokola yo komi mal à l'aise, ozo se poser beaucoup de questions. Ozo ebate okobima comment? Par la grâce de Dieu, tu y pour te expliquer comment tu koki kobima na bandoto ya mabe. Peto la kisa lelo bandoto mabe ezo salani na ba vie ya batu. Alors avant cela na Bible dans Lévitique 26 verset 6, Lévitique chapitre 26 verset 6, kuna Bible lobi nzamazol banaba na Israël, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Tozomona awa nzamba zolinga sommeil na biso ezala jamais troublé. Mais chose étonnante, peut-être mikoleleki otolota mabe makasi. Ezo salopasi ozo yebate partager na nani. Toye poto sungayo. Alors avant tokota na profondeur ndenge ser na biso chance alobi tozolobela lelo comment kobima na bandoto ya mabe. Mais avant tokota na sujet na biso en profondeur tolingi tolobela d'abord esika nini bandoto mabe eutaka. Tozwa information oyo c'est très important. Natiki micro na Serge Chance okazana question kotuna. Merci beaucoup pasteur ndengo utuko lobake no esika nini ndoto mabe eutaka micro nazo zongisa micro epa na yonde oko expliquer biso esika nini poto yebi ke mutu mususu ko zala alali na ye abimaki aye akoti na ndako alali na ye a prier pe lokola ba pasteur pe kande ba priaka ba manseur a prier pe nzambe ka moko to priaka alali sko comment c'est possible mutu wana akoko lota ndoto mabe sko ndoto ngo ko uta na kata libota ou bien eko uta place nini pendant que non mutuana atamboli bien pe atamboli na kobanga nzambe siko ndoto ekouta place ni. Bien-aimé bandoto mabe eutaka ebandaka na ba cause ebele otolinto présenter ya liboso bake kokunda mutu na cimetière tango bazo kunda mutu au lieu to remercier nzambe o azui molimo ya ekela munaye okomona mutu abandi kolobana mokufi na mowei kotinda baloba par exemple papa yo moko yebi na sali yo mabe tout ça
il dit beaucoup de choses. Alors, l'esprit oyo etambola karaba cimetière, oto bengi l'esprit de mort, bakoya ko récupérer maloba wana. Bakoya epa ya mutu wana comme à côté na contact na ba mort. Parce que nous avons dans la Bible, dans Deutéronome, alors bien na Israël que bo solo la jamais na bakoufi. Bo solo la jamais na bakoufi. Tant que mutazo se permettre à solo la na bakoufi. Azo font la porte na besprit to bengi besprit de mort. Et tant que la na butu, il est normal à mon papa na bango akufaki aye ko bimelaye. Alors, na opes exemple awa ndeko moko papa na bango akufaki. Parmi bango moko aye ko lota papa na bango abimeli ye alobi na ye boteka jupe na ngai te bolingi ko teka parce que ngai ba teka jupe papa na bango aye ko bima na ndoto. C'était tout un problème. Alors, voilà, première raison. Na cimetière, tokeba. Moutakufi, tope sanzambe, merci. Bato ebele bandoto mabe e bandaki wana. Tango akendo lobana bakufi. Deuxième place. Deuxième cause plutôt, ils ont même ba mauvais rêve. Ils allaient kolala na kanda. Papa bobendana kina maman, ok kolala vraiment en colère. Maman ok kolala na kanda parce que boyo kana quitté. Peut-être dans ndeko a yibio mbongo to a melio na ba faire bo salaka, okomi vraiment en colère, okomo lala na kanda mikolo wana, c'est une porte ouverte. Bandoto mabe mingi mingi e bandaka bongo parce que lorsque nous dormons la nuit bando ki baya ko bundisa bato tango yeko kuta mutaza na kanda facilement à quoi attaquer facilement à ko sale mabe et tango azo attaquer directement ça se remarque dans les rêves raison ya misatu oyo ezo fungola pe ba porte bato ba kende mingi na banda ko banganga ake pour koluka peut-être protection tout ce que nous cherchons là. Mais malheureusement, que Kolukango n'est pas à Banganga. Mututu à côté que pas Banganga bien aimé, azongaka jamais yemoko jamais. Et pas Yanganga, ba démon, baza ebele. Tant que muta koti kuna akozonga na quelques démons. Ata moni ba on a mis souté. Mais tant que lali na butu, nde akos monake akomolota mabe soit bazolanda e bazo attaquer le tout a commencé là-bas. Voilà un peu, on s'arrête un peu là. Na quelques causes oyo ezo permettre l'esprit va troubler via moto. Si vous avez quelques questions là-dessus, on continue. Merci papa tozongi na liloba o utoloba awake na cimetière so okende ko kunda mutu oza na droit ya koloba maloba na cimetière te na dans Osaka mais quelque part en fait ozomona tabino ba pasteur bo compte rappel sous nani na coutume mais wana eza coutume wana eza mabete comment c'est possible Bible ezoboya ou na kokoloba keno yo ozoboya keno mutu ko ke na cimetière te asaka maloba na cimetière pendant que non a coufé le moutou. Place où on a mécano ko expliquer bisson vraiment bien. Bon, nazolo bapé avec expérience. Cimetière ezasika kokunda batu. Il y a des gens qui font la magie, pratiquent belé occultisme, bakendekepe mingi na cimetière. Qu'est-ce qui les pousse à aller là-bas? Parce qu'il y a des esprits là-bas. Ils ont milliers d'esprits de mort. Alors, il faut toye baka vi na biso ezali composé na biloko mibale côté physique et spirituel. Côté spirituel ndezaka côté likolo makasi et l'équipe physique. Alors na cimetière bien aimé eza vrai tango mutazo solo là na moto akufa parce que Bible pekisi azo fongo la porte dans ba mauvais esprit auto bengi esprit de mort ba yela e. Ako remarquer ngo comment na butu tango alali akolota batu bakufa zolota bango mingi eza esprit wana ekotelier. Je crois que tu as développé en temps de quelques mauvais rêves. Voilà. Merci papa pour na
koyanula biso na mutuna na biso bandeko balandi basepela pe na explication na yo po bazana po explication na yo wana mutuna na biso mususu eza pasteur lolenge nini oyo mutu akoki ko comprendre ndoto ya mabe po bandoto ezebele na kokolala na loti pe mama na biso akufi mais na tongo mama na biso na lamuki akufi na ete siko ndenge ni mutu ko comprendre que eza ndoto ya mabe. Merci, bonne question. Bandoto mabe e utaka bisika mibale bolandanga bien. Ya libose utaka pa nzambe. Babengi yango avertissement. Soko tangi na Job 33 verset 14 à 16. Bazolo que Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzambe alobaka lolenge belé pe azolo bana bandoto. Et bakeko bakisana sekuna balobi ke alobaka po akebisa mutu. Po akebisa mutu. Merci, question eza malamu ma sœur. Baloti mama akufi bena moito na tongo to lamuki aza vivante. Wana babengi yango avertissement ndoto wana mabe euti epai ya Nzambe. Alingi te mama akufa avant. Yango ayeko lakisa parce que aza Nzambe ayebi déjà à venir. Omoni net lelo Nzambe ayebi déjà lobi côté nini accident ko salema nani akokufa ayebi yango déjà. Mais biso to ebité. Alors nabolingo na ye yango ndoto eza mystère. Nalingi vraiment ko beta muke sete ba ba négligea ndoto osalaka erreur makasi. Mingi baloba eza na oka ndoto c'est faux. Ndoto eza na puissance makasi. Toko démontrer yango. Alors tangu ndoto ya mabe eye il faut koyeba euti epa ya nani. Oyo lobi wana babengi un avertissement, ça vient de Dieu. Nape ça sur exemple mususu oloti ozana kati ya libulu. Oloti ozana kati ya zamba ozo telengana ozo luka moya ko bima. Oye ko lamunga na tongo okenda kutu zamba te mais ozo se retrouver na zamba. Ozaki na kati ya libulu to bakangi yo basinga. Bandoto oyo euti na satana te. Bandoto euti epa ya Nzambe. Nzambe azolakisa na bato ke ba vie na bango eza bloqué. Mais ayeko lakisa ngo na ba image oyo. Donc bandoto ezouta ya mabe musu ezouta na Nzambe to bengi yango avertissement mususu ezouta na Satana. Oya Satana to lingi to détailler yango moi muke tout à l'heure. Voilà. Merci, merci papa bakama bandoto nde makambo en tout cas papa na biso ezana ndoto moko na kulinga na bosa nango Moïse Kiwanga a pesa kinga ndoto po na expliquer yo lokola akolanda yo en direct o expliquer ye bandeko balandi pe libota na ye ba komba yo ka explication na yo ndoto wana a pesa kinga boye alalaki azolota mama na ye asala accident. Maman na sala accident. Parce qu'autant où hier azoya a qu'un déplace maman na sala accident a commis côté ya pompage na pembeni ya mai wana amoni siko mwana grande sœur na ye ba soda ba kange ba singa na maboko ba tomboli siko ba kati mwana mutu ba bwaki mwana na kati ya mai yesko abanzi ko lela po ani mwana na lingake mingi pona ni bobomie asutuki na ndoto ndelo kola yoka kike no chance azokende epa ya papa na biso Valère ko sala émission na ye ndi a profiter ki ko pesa ndoto oyo po olimbolela ye. Merci, je crois ndeko la ndabiso vraiment attentivement. Wana eza ba message mibale nzamba pesiye pour la famille. Ya liboso pour la maman na bango. Nzamba zo kebisa accident eza liboso ya maman. Maman moko ba betela lisolo ake banda le pa bandeko na ye. Aipsi bango lelo na loti mabe na loti ba ramasenga na motuka na sale accident. Abeti lisolo tango esili abimi tango kazo katsa makadam montukeye et ramassé. Donc ndenga lotaki et salemi textuellement. Alors nalina yebisa bien aimé que Nzambe a pesi avertissement à la question que maman accident est proche et salemelaye mais à la question pour salemate à la question pour prier Nzambe amoni yango déjà alongolango. Message ami balezali ndekoraye o ba mona ki bakangi na ba militaire bakati mutu. Ces militaires là en réalité ça ba militaires toto yebi mais ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers toza na fin de l'année na plan na bango ba préparer pe ko fêter ko lia batu. Wana ezaka vrai. Dans la fin de l'année boye ba groupe ba sorciers pour bango mingi ba travailler na ba groupe
ba bongami ya kolia pe quelques personnes. Donc ndeko wana je pense batie pe na liste. Mais comme Dieu est amour, yango alakisi yango avant pour ba prier ndeko wana ba meme na basala nzambe aleka na délivrance ba benga na esprit wana ba benga na complot wana ya liwa bandoki basali pona ye. Voilà le message. Merci pasteur Moïse Kiwanga. Réponse no ndimbola na yo ya ndoto no yango wana pasteur Valère apesio. Pasteur mutuna na biso mususu. Sikoyo tongito yeba oyo pasteur Valère azali. Ezamba pasteur rebelle baza ba Joseph T. Po baba ndolimbola bandoto yo sikoyo ozwa don wana wapito ebite peut-être ozwa ngona kiss avant au côté na bonzambe dans un etikala ou bien eya na bonzambe ou bien que non eza dans ya famille code ya famille expliquer bande konyo surtout ba comprendre au pasteur Valère aza na don ya bandoto. Merci ma sœur Chance. Ko limbo la bandoto eza passi franchement. Même biso ba pasteur ceux qui au vendisi makamote il faut pas ko kota facilement na terrain wana ça prend du temps. Ngai depuis l'an 2000 2018, donc depuis l'an 2000, nous avons tchaki nga na motema na simba Bible na lukana iba makamandoto en profondeur. Na tanga ki de Genèse Apocalypse, na lukana iba verset tout ezolo belandoto. Ça c'était ma première recherche. Deuxièmement, na lukaki na yeba pe na culture na biso na Congo par exemple, comment ba interpréter wandoto na ba province. Dans celle qui est douana recherche douana. Par exemple, on peut ce exemple, tant on a écouté na bataba Congo, maman mon a ebsinga abi pas na bango, ceux qui au lotinyo kakoti nandaku, elingi lobake, oza maudit côté ba papa. Wana les interprétations na bango. Alors, na kena Équateur, na solo la kina maman moko. Et par rapport à l'autre Koufi, ils ont l'accès aux en longue vie. Voilà les interprétations de Bango. Et dans celle qui recherche, mais l'interprétation, ce n'est pas correct. Hein? Ce n'est pas correct, je vais l'expliquer selon la parole de Dieu. Alors, tant que tu as les recherches, ici, tu as une deuxième recherche, na côté qui d'Internet. Si tu as Internet, ma sœur, on a même dictionnaire à Bandoto. Ezali. Mais maintenant, c'est scientifique. Ça n'a rien à voir avec la vraie interprétation oyo yanzambe. Par exemple, on a expliqué sur Google, sur l'autre kaya vert, l'ingelo baboye, ça n'a rien à voir. C'est vrai, bazo tâtonner quelque part. Il y a d'autres choses qui semblent être vraies, mais baza mingi à côté. Alors, dans la Bible, parce que Zoluka, qu'est-ce qui a fait que tu comme expliquer librement bandoto à tes apassi. Na côté qui m'a bon délit, jeûne et prière vraiment. Je me rappelle na Zamba, kokuluke Nzambe, ou après ça qui va Daniel, ba Joseph Mayele, après ça bisope Mayele wan. Bible lobi dans Jean 14 verset 13 à 14, Jésus a lobaki tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. Nyoso ba osenga na osalango. Et Dieu m'avait donné cette grâce. Et ça don yanzambe. Alors tozolo bate awa ke biso ndeto yebi nzambe nde mutape saka vraie explication ya ndoto. Pharaon tant alota qui a bengi ba magicien. Au moins domaine benga même ba magicien be occultiste. Ba okokate. Ozo ka ma sœur. Ba okokate ko peut explication correcte. Parce que pour expliquer ndoto bien il faut un Saint-Esprit. Il faut esprit en Nzambe à la boye et zaboye. Pharaon a benga ki ba magicien, a bengi batunaye, tala na loti boye, na loti bangombe 7 bimi na fleuve, ya kitoko, na loti susu 7 ye konda, oye konda et meli oya kitoko. Bo expliquer nga. Là c'était une prophétie de 14 ans. 11 ans qui sur Égypte. Il fallait mon sel en Nzambe ka rapport à expliquer en haut. Alors, c'est pour autant dit, pour te expliquer bien, c'était Dieu qui nous a aidés, mais tout ça qui peut être fort en tant que Moutou pour y avoir domaine en bien. Jusqu'à tel point, franchement, aujourd'hui, nous sommes quand même calmes dans le domaine OYO. Voilà.
Jusqu'à tel point, je pense que j'ai un jour dans Google, toko taper kuna topé ça ba explication, interprétation correcte. Il y a songe à partir de Google. Voilà. Merci. Merci. Nous souhaitons déjà félicitations pasteur Soko Kotipe Kuna au Baxi 1+, en tout cas. Et ça bien habillé sur cas ya yo mon côté. Oui, c'est ça. Bon, toujours le moyen ni toko atteindre bango les responsables pour toko to ebi ke batumsu ba kotape kuna na domaine ango, mais il y a des faussetés aussi. Ça je le dis franchement parce que na kota na mona il faut que aider batu na vérité, bino ba chercher la vérité. Il faut que aider batu na vérité penza ndenge ezali. Voilà. Merci pasteur. Scott ngito yeba pasteur Valère Azakaka, pasteur pona konimbola bandoto ou bien pasteur Azape prophète, ce qui a mon une des chances na problème moko boy au chance a éviter pasteur a occupé ko prophétiser sur chance. Pasteur Valère Azali pasteur titulaire, il y a église plein salit, toza na limité na première rue d'Ilandos. Mais tous autres travailler pe nangolu oyo il y a révélation parce que ma commando toza révélation. Mukolomo moninga moko pasteur abi mais yo ozaka pasteur te ozape prophète mais na lingate ko lobanaza prophète. Il est vrai mbale belé ozo soa kana moto komona nzamba l'action vision ozo prier pour la moto komona nzamba l'action vision servir à moto wana voilà un peu mais na lingate na lobaka nza prophète. Parce que au moins te pasteur ton lingate oloba que oza pasteur oza prophète quelque part pour oza lisumu pour oza likabonzamba pesio au moins loko moko boye na nzoto ya mutu wana mais obombi yango moins te place wana pour oza lisumu. Bon, je ne pense pas que Nazalawana Bandoloba Naza prophète, non, je n'aime pas ça. Mais ce qui est mieux, c'est que ça est la don. On nous a pesi, qu'on aide bateau, babima na ba problème. Merci prophète. Motuna na biso mususu eza quelle est la différence entre ndoto ya mabe na ya malamu? Différence nini eza wana po mutu ayeba ko différencier o eza ndoto mabe o eza ndoto ya malamu? OK. Je crois que Ndoto Amabe esonaka déjà Keza Mabe ezomona déjà elongola moto kimia donc mutaza mal à l'aise parce que monia mais Ndoto a bien hein cette chance mutaloti ba kabele mbongo ebele je crois que la mukana sourire akola muka azo sepela parce que loti ba kabele mbongo ebele il y a une différence il y a bien ezomona et mona na un peu bien ya mabe et mona naka mabe. Voilà. Merci à prophète Ndengo Tsobisa biso déjà que non différence c'est ça. Et ça na mutu mususu. Tozonga pe na sujet na biso, to risquer to bima. Non, tozonga wana. Sorti de mauvais rêve. Non, tozonga na pasteur. Siko za na mutu mususu akokola mukape na tongo boy. Na loti bakabelinga $1000 na butu. Poza omoni pe na mutu alali azo seka alo bakabeli mbongo. Siko na ola mukape na tongo mbongo ngo pe na zu yango te. Omoni te pe place na ndoto na pesa na ngo mabe kosi na ngo ngai. Non. Ndoto eko sakate, ndoto eza promesse. Hein, ndoto a bien, eza promesse, eza lokola prophétie ba pesi mutu. Oyebi ke na ndoto ba prophétie pe bimaka. Bato mingi ba tremblaka liboso ba prophétie, so ba prophétiser zo lenga. Mais na ndoto bandeko prophétie pe ebimaka. Ndoto a bien ma sœur chance pour ekokisama, peut-être on sala toute une mission. Autorolobela l'accomplissement des bons rêves. Na pongi oka bandi ko milobela oka batunanda ko babia azandoki boko lalisa mona lali ye moko abandi ko seka sko nini sala ka mutalali ye moko na pongi abandi ko milobela nini pe sala ka mutalali ye moko na pongi azo seka pongi a bien eza pongi a kimia hein Lévitique 26 verset 6 c'est lobby. Je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Personne ne troublera votre sommeil. Ce qui m'a fait chance, mutazo ganga na pongi, to azo tanga kaba kombo ya batu tout ça. Mutuana aza attaqué, aza menacé na ba sorcier. Ce que aza mona muke, bazo lité na ba sorcier, on a ba kotsa mona wana na sorcellerie malembe. Et ça moment il y a comment je peux dire il y a apprentissage moment oyo bazo initié voilà et ça moment initiation ba para bazo ibate bayo kaka mwana bango souvent alobaka
mingi balobaka non bana mike basakana mingi wana ezaka befe non non eza basorcier bazo initier mwana wana malem bana wana toyamba modèle bana bongo. Qu'est-ce qu'il rêve par exemple? Au moment où on lotaka bazo akozoye bazo bimisaye ale tokende te na boy nanga ozoka abimisi pe yango na boy nanga na okende te tokende bakozoye babimi na fenêtre bakei bakie wapi bakie na bangomba bakie na banzete bakie na bamai oza bana bapesa biso ba information ya boye bana o babimisaka. Donc komona mwana to mukolo azoloba loba na butu ce n'est pas normal aza attaquer na ba sorcier bazo initier malembe bamsu balesa bango biloko azolotaka azoliaka bazolesa ye à des fois bazo initier bazo côté na sorcellerie consciente mais azo passer moment ya sorcellerie inconsciente. Voilà. Donc il faut monter bon aller à la délivrance. Mais ouais, pasteur Ezaba tumsupe babanga délivrance ya pour les cas. Merci pasteur tozongi na sujet na biso ndenge tozala ki liboso motuna na biso ndenge tolobaki lolenge nini mutu akoyeko bima na ndoto ya mabe ndenge ni mutu akobima na ndoto ya mabe. Siko expliquer nanu batu. Tonga dana lali nazolota. Siko kolota eza différent na ndenge na vandi bona omona likambo ya mabe soit nyoka zoya wana na koyeba kosote siko nga naza na pongi nazomona ndoto nyoka zoyela nga na pongi na koyeba kosote ngo ndenge ni donc ndenge ni na koyeko bima na kata ndoto ya mabe meka ko expliquer bandeko balanzi. Bien aimé landa bien parce que question ma sœur chance à tuni batu mingi bazo souffrir batu ebele dernièrement na utiko prier pour Ndeko moko azaki musulman, un pasteur musulman, babenga bango ba mwalimu. Abongo la motema ne a ambi Jésus, mais il était attaqué na ba serpent, attaqué na sirène, abimelaka ye, sirène wana zo menacé ye, a commis les mêmes ba menace na SMS, ba nyoka donc azaki vraiment kobanga makasi. Alors, tant que benga kingai a ebisinga voilà mosala nzambe voilà na ebise ko banga te ezokende nyos na ba nyoka na sirène bazo limwa wana avant de prier na ebise la bi Jésus otote ya c'est lui le tout puissant. Jésus aza terrible ba nyoka wana bazo tikayo sirène azo tikayo lelo nazolo ba nyoka ba tikaye sirène ba tikaye akoma kolala. Alors question tuni biso wana eza motu ya mingi bandeko bazo sala bandoto ma bena détailler moi moke quelques mauvais rêves eza ebele mais to pesa moi échantillon nalina pesa quelques mauvais rêves fréquents o batu mingi bazo lota à cause à mokonzi à cause de la domestique ndoto ya mabe banga mutute e banga mutute wana kanga bien e banga ka mutute mate ya o basale lango semblante. Alors, Batuming bazolota, to ba lota ba mari de nuit, femme de nuit. Mi bali à boutou, basi à boutou. Et tiaka est mal à l'aise. Aye barate abima koma. Et ou melie sali mikolo. Bien aimé landanga bien. Besprit wana ba lukani na vie abatu. Bayaka yo felete. Mari de nuit, femme de nuit. Et pas ya ba marié. Bango nde bazoluka libale kufa do bango bitumba na bango ezaka libala wana ife kufa. Comment basala rango? Premièrement, ben compréhension parmi ba mariés, chaque fois batiaka ben compréhension. Bebe loko ezanga tino omona batko benda ko swana. Eza besprit wana. Besprit wana bango pe ba mema ba marié na ba séparation des corps. Na yamba papa moko abi pasteur ngana mwasi langa ça fait 8 ans. Tolala o mutu likolo mutu na se 8 ans. Incroyable. Nambetu moko. Alors, besprit wana bango nde basala ka peke ba marié ba koma na divorce. Ba kende tiko kabwana. D'ailleurs, il faut kende. D'ailleurs komona, il faut kanga biloko. O ba benga mabala keba. Libala keba, c'est-à-dire lelo bien, lobi kuna menace, lelo bien, lobi kuna menace. Ezo yebana te. Est-ce que montako tika la wana tote? Eza besprit wana ma sœur, bazo salaka bon ba koteli mobali, ba koteli mwasi, balingi libala et panzana. Mais pour moto bima, parce que toye ko lakisa comment ko bima.
il faut prier à délivrance. Bato ebele même mingi bakendeke église to yamba nyoko maka na besprit o ye moko akati pongi mingi bakataka pongi akobondela titongo alali 2 jours après 3 jours besprit yango bazongi lisusu amoni bango lisusu bamusu bakoteli yango bagene akobondela sa neti ko se calmer après ezongi wana tobenga yango possession c'est-à-dire besprit baza na kati na ye. Il faut yemoke ko simba te, il faut basala nzambe bakota wana ba prier pour la délivrance na ye. Ndoto amibale ya mabe ezali bato balota bato bakufa depuis longtemps. Bien-aimé ndeko ya famille, peut-être papa ou maman akufa kala, ça fait 5 ans mais olota kaye kaka. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Soki moto akufi akabwani na biso tokolota est juste après liwa hein et ça normal pour ton mesanaki mais après quelque temps abani kolongwa na mémoire mais ceux qui vont continuer kolota ma sœur chaque semaine amona ka bato bakufa bazo bimela ye azokima bino bokufa bozo yelanga pona nini muso akoya yakato kende inaye kozwa yo il y a beaucoup d'histoires bato bakufa mutu wana l'esprit de mort baza katina ye ba ye na mission ya koboma esprit de mort so kaza na vie ya motu ayaka po motu akufa avant donc avant temps nzambe atiela ye na tikeli yo quelques questions avant de continuer. Merci pasteur. Motuna mususu mosi mamingi na kati ya France ya akomaki testo alobi ndenge nini ezake ndenge nini kozala mutu oyo azalaki kati ya bonganga kati ya kisi siko azana posa atika kisi donc atika bonganga atika misala mabe wana akoyeko tika yango koma po akota vraiment na mozindo ya makambo ya Nzambe. Acte 19 ezola kisango na acte 19 tant l'apôtre Paul a kende côté, je crois dans mon fait, si je ne me trompe pas, la Bible oui bateau basala qui magie, hein, ba yaki na biloko na bango magie, ba tumba ki ango moto devant le public. Pour moto alongwa na bakisi, il faut azwa bakisi na ye, apesa na basala nzambe, ba prier, ba tumba yango. Ezo la kisa lien wana alliance wana ekatani. Ndebe esprit au bazaki sima kisi wana ba rolande lisute parce que alliance est katani. Mais il y a des gens qui font du malin. Na munoko alobi azo prier mais na loketo mais na maboko na kingo alati hein biloko oyo ya monguna biloko ba pesa qui quelque part place ba kindo pesa e magie to kisi ya protection toutes ces choses là. Pour moto akabona ma sœur na yango eza simple, il faut appeler sa confiance dans la parole de Dieu. Il faut appeler sa confiance dans la parole de Dieu. Il faut akabona na biloko wana physiquement donc bato ba mona polele aye ko zoba kisi na ye aye ko tika mukolo moko ba bengi ngana ke prier pour la papa moko azaki sérieusement malade moya bima na salo ezate ba yibsinga na kota na chambre na koti na tala ba kisi ya ko bomba na te polele na mesa ba kisi na ye. Alors, na quoi ko wela te ko tie loboko na yebise na bi papa nzamba linga bikisa yo aza le tout puissant mais il faut ça la vraie repentance. Il faut kabwana na biloko nyonso mabe. Il faut kabwana soki ba kosaki yo ba kisi nini il faut tikango oboya ngo libela lelo comme ça nzamba bikisa yo. Oyebi ki aboya kinaye. Ngapi na tiake loboko te. Na tiake loboko te pe ba memi na hôpital akufaki. J'ai fait mon travail. Parce que tu as imposé, la Bible n'impose pas la main avec précipitation. Tu as retiré le bon côté pour abongola qui monte ma mala monte. Qui si est le copain ma sœur? Tout le monde a battu ma bois qui va qui si aye na qui si est tungi sakaye. Tu sambeli a bois qui yango. Derrière les fétiches, même au kiltis banane, ils pensent qu'ils sont forts. Baza forte. Moutaza les plus forts c'est Jésus-Christ. Les plus forts. Tolobango au tembe oko vivre. Tolobango bon. Oui, au tembe oko vivre. Voilà ndege na koloba moto pour akabona na kisi. Il faut boire kango ayamba parole de Dieu, ayana Jésus-Christ
Comme ça, aza sauvé. Merci, pasteur. Comment sortir, totikal na dernier point pour na lelo. Eza na bato ba fina kabango mingi. Alali azo kabazo fina ye, azo ganga. Moi pema e bima bien zata tanga komba Jésus zo kwa bima bien te. A commis essoufflé. Wana ezata ka ba sorcier. Pour moto bima fallait kana prière à délivrance. Sans cela, ba sala e ka ba jewana. Or, ndoki soka simbio kaka. Abwaki le eloko mabe. Na yamba bandeko ebele ko passer na lotaki mutu ma siminga na suki. Ala mwana tongo bo mutu pasi boko incroyable. Ndoki place nyo sa simbi. Aye ko bwaka dégâts. Alors bato ba finaka wana bakangaka bénédiction. Donc il faut moto aluka délivrance pour azwa. Alors poto bima na bandoto mabe, première démarche, il faut la vraie repentance. Il faut moto penza a bongo la motema na ye très bien. Atika mo boulot, atika ba vie ma be, o nyonso Saint-Esprit azola kisaye et yami balé aleka na prière, il y a délivrance. Prière à délivrance, on a basala nzambe, il faut basambe la pona ye. Mais la prière à délivrance en groupe malheureusement mikolo yo biso ba pasteur makambo ekomi ebele. Okomona bandeko benga bon, na lingana benga mais nazo banga lelo ba pasteur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ba pasteur ebele avant bon de la pona mwana nzamba bika opesanga na mbongo. Ça c'est quel évangile pasteur? Yesu abiksa batu ebele. Jamais toyokaki Jésus avant délivrance na salamana okende ngomba pesa na mbongo à transport comme beaucoup le font. En tout cas, balim sanga ba pasteur va la choquer mais c'est pas bon, ils ont trahir, ils ont fini sa bonzambe, ils ont diminué même ministère ba pasteur. Je crois que ce sont des choses à dénoncer. Délivrance c'est Ophélie. Eza Ophélie, Jésus-Christ a délivré qui batouya Ophélie. Délivrance poto zwango, il faut se repentir, il faut que tika ba mabe, ponza même ta délivraka. Et deuxièmement, il faut basala nzamo bazui grâce à délivrance, tant ba sameli okomona moto abiki. Ah, merci papa. Numéro no téléphone ya na bande konyo surtout wazolanda yo bisika lolenge na lolenge po e ko sala bieza bande kom susu ba na poto lo kwa Cédric Lomboto akozala na posa keno azwa yo na nzela ya singa ba kozona na lolenge nini. Merci, je crois que va otiller la bino numéro kozala na écran, numéro nanga ezali 09 98 17 77 04 09 98 tozobenga lokola ba belge excusez 09 98 17 77 04 Pasteur Valeur Moussatu obenga na numéro na ozongela 09 98 17 77 04. Bien-aimé, toye ko partager makambo po obima ozwa vraie délivrance. Na yebi kozala na maboko ya Satana eza mabe makasi. Na lingio kota na programme ya délivrance. Na lingio benga biso to kotso na programme ya délivrance ba mabe oyo mona nzambe ekomita na yo nzamba bikisa yo. Voilà ce que j'allais ajouter. Merci, merci beaucoup, Pasteur Valère Nzamba Pambola Yopé, na lolenge vraiment au limbole libisope bandoto Nzamba Pambola vraiment ya ebele vraiment. Merci Serge Chance, ngape na pesi bino merci. Et la première fois na la chaîne na bino. Je crois que la dernière fois te maté ya eza ebele na domaine ya songe lelo to toucher ka muke. Mais eza na mukolo mususu to ko toucher ba point ebele. Toko lakisa na bana nzambe ba musuba lotaka te toko expliquer pourquoi o lotaka te ndenge ni ko sala po banda pe ko lota parce que ezali toko expliquer yango ba mususu ba lotaka mabe esalemaka kaka wana pe eza mabe toko expliquer ngo mukolo mususu comment o loti mabe comment ko kolongola mabe wana. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous intervenir ma bien salamate. Voilà, to zopesa bino merci mingi bien-aimé bino bolanda kibiso un peu partout. Nalina remercier Papa John, merci Papa John, très gentil. Ndenge to kotina collaboration oyo, je crois que zamba la soukate. Nous allons toujours participer dans l'avancement ya chaîne oyo. Nzamba pambolo mingi na mama bisika bozali.
na bandeko bamesana kolanda biso na États-Unis, na Europe, Asie, wapi Australie, nkolo apambola bino. Amen, pasteur. Kolo pambola bino, pasteur Abibi Sikanya surtout bozwami, babi vraiment boss de boss, John Simaonde Makambo, babi mokusa talo bazuye wapi babo ya basambo, bangonde banani. Merci beaucoup na maman Micheline la patronne, na merci beaucoup pour na yo, na bosanité bongo so bomo na ba image kitoko bililinga kitoko, Eric Mostre, babi yende Makambo Eric Mostre. Merci na secrétaire Dorcas Mbouyi, na bosani sousouté, bande konyo surtout obo sepela na chance nza Simon Salekin tabanagula fia mama fia catalogue mo kwanzi nziba mona ngote babi bo s'abonner mo suivez-moi na chaîne nabino ya kitoko Vérité Universelle TV babi Vérité Universelle TV o nyoso tu batami na nkuku e bima na mpoisa jamais en poisa eke na nkuku ya nkuku ndeko bima na mpoisa. Merci botaka émission na bino kitoko babi chambre haute nde makambu bisika wapi Saint-Esprit kité la kaba ekoli et la kisaka bo solo na kata chambre haute yango chambre haute na bino nde yango yo. Merci na bino réalité ya suka pasteur azana ngo na soti kele micro ate ya bandeko balanzi pasteur. Merci bien-aimé Bolanda Kibiso tozo zela bo benga biso ebele na zongeli numéro ezali 09 98 17 77 04 pasteur Valère Moussatou ya église plein sali na Kinshasa tozana limité première rue Dilandos o benga ngai na kotsa yo na programme ya délivrance nzamba salela biso makasi na délivrance na guérison. Mikolo ba diabétique belé babiki, bato hypertension et belé babiki,